Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence oh. Et ma référence oh. Il est ma référence au TV, ma référence au TV, ma référence au TV. Kenga malo fe kao ngoyao. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtareda we. Mbeti di tapeli poto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi babangi na munu, bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na oyo kaka lisapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika 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 bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali. Kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana. Dobika 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 yango elakisi nini? Notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te okata bango lomponje. Ma référence TV, te esimi bango masasapa. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na éviter. Ma référence quand tu sois de tu mes informations nyoso bagage nyoso ba théâtre nyoso ba film mo bimba na yo be émission ya paquet na ma référence TV. Bonjour et bienvenue sur Abonné Internet. Merci d'abonner tout à ma référence télévision. Donc on a les labels il y a trop. On peut besoin de s'abonner, tes chances de s'abonner à ma référence. Il est temps de vous abonner sur notre chaîne ma référence télévision. Là je dis un grand merci à Eric Arsenal pour abonner à ma caméra. Pourquoi pas Mamie de nous depuis quelque part. Donc gros bisous surtout Nayo. Pourquoi pas Christian Kenzo Mondé na les il y a trop. Donc nous tout ma référence famille il y a trop et mingi. Donc là je vois Pati Makassi garçon de Paris. Pourquoi pas Hervé Loutete, Bambo Tébé notre Karomi aussi. Donc bino tout de l'eau dans un mon côté na bino maître Kokoi. Tout cela non na maître tout cela na inanu. Exemple biso ya ma référence télévision et kozala bientôt cela na iboyo kai kandinga zara Arsenal zo panza caméra. Maître bonjour. Ouais, bonjour mon journaliste. Bonne son. Ouais, ça va. Maître Memeli Bissoni na ma référence télévision. Nécessaire. Ça vous a n'avez pas posé la question. On répondre la question et la réponse abonné à ma référence télévision tellement zambali boso ba dans la bengi maître ba nous en pour ça ba maître judoka karaté tout mais quand éclaircir bango pour ça la bien. Naza maître judoka karaté karaté professeur était naza magicien. Naza la magie ou bien gagner dangereux. Donc il y a naza traitant, na traitant des dossiers ba tout on a problème libala. Ba problème bongo, ba problème mikanda, ba bongo musika, ba problème kaka non kaka actuel noso.
na magie na sala on a tout temps bato bakabana 5 ans 6 ans bazonga na te mais moko na pesa moninga bazonga na obengi mettre kokoi bazonga sibolinga nga magie c'est ça mais pas la magie sala sacrifice à rater de ni sacrifice ni condition parce que ni condition et yaka sacrifice na condition so pesa mutu sacrifice condition pour liaka mbika te comprendre ake kongo central comme na péage wana ba oteka ba mbika na liaka mbika te mais so mali pa moko bo ba cha mbika na kati bo fondé ba kombo shawarma obo ba mbika na kati o monte comme ça ba mabe comme déjà condition parce que liaka mbika te mbika na tali pe se trouve ndenge ba sengo ba mais ce que pas na besoin de gagner dangereux ba loko ba condition la rater tu vois c'est ça dans sa condition sans problème. Maître, moi kubanga mkezali bimbozalaka boye mona condition ezali tango ya boye okomo kutana makamususu. Non, omoni même na ba église bokenda rasono bino ba chrétien. Boye église biso église na biso. Bala ta foulard te. Boye église wa ta foulard. Ozomona. Mais pas na biso donc yé déjà. To bandi musana to bandi bandeti suka. Otomo no ba peso condition te. Oyeli pe le premier jour il makambo to bengi plonge ba sel makambo non pe réalité. Dans les bons parce que condition te biso mona ezala te to gagner danger donc to gagner danger na mabe ya danger ya na bakisi o mingi balo ba satan ya ba satan to ba ba non satan c'est ange de lumière moi satan c'est ange nzambe nzambe to sala satan msala satan nzambe nzambe na nature na sala nga na yo satan soit zaki ange na ye debuka ba ange Gabriel ba mutu ba ange ba na sima satan pa satan c'est ange de lumière sans lumière aux zelo to sko mingi ba mo sala lumière en ndenga mabe a sala lumière ba ko ta susu makam susu de moni nga mo ka église on se belé o maikari kingandi o rose ko islam onini o missioni o catholique donc nga makam mystique ça c'est ça mais pas mission na mabe ezala raté to za sacrifice te puis conditions ezala raté c'est ça dans la église sacrifice et livana de ngolo ba mais côté na bino sacrifice ça tandis que na église to kimela non et na pèse exemple na bino te église il y a des pasteurs qui sont makambo na bango so ba sacrifice na ba place ba kena ba luka makambo ezanga te magicien na monde mais nga ça la science o ya biso garder dangereux et ya sensa kala mais pas na biso nde sacrifice ezala raté c'est ça autant ozo ba que non pas na bino sacrifice ezate toni na toye ba source na yo obanda makambongo na âge nini et puis wapi nani a initié yo na makambo na musala yango bana magie bo mwana ko continuer ko initier tant la bon na ngaki na magie trop au moins na kaleza ki zamba gorille hein akati banzoloko ngaluka bakisi fort de le boto na mwana moko boye lokola mutu alingi bakisi trop tant na kiba connexion na village connexion za grand magicien na mbetenge hein on a l'église catholique alula la basango ba ko l'accès gagner dangereux pour qu'on soit patron hein pour membre tu gagner des patron ils ont juste quand même gagner dangereux ils ont jamais gagner dangereux aux ala aux nani gagner dangereux aux na gagner dangereux autant à livre normal au landa ba consigne so ndenge zalaka que ko finga mutu te oboma mutu te basala mabe ko zonga bien na mabete ou la normal au so ko fa pauvreté ko on inisanga on la sanga magie on a un grand maître na na bana na inisa na ba ko di ko na inisaka tile ba benga papa et puis to fuka mela ngai mais na perspective mais deuxième représentant en Afrique centrale premier en Nigeria deuxième en mettre kokoi donc te basé belé faut donc que deuxième ils ont ba nsusu boyo ka bo sepilate mettre kokoi musko abinu bo comique au risque et be convenient na ngwe zala rani ba risque ya makamna binu zala na nini ba risque tout ça risqué par exemple mutu ko mbongo mystique pas na ngai biso mbongo ta deuxième monter tozana omoni tozana banque na biso na Miami hein dans Miami na États-Unis d'Amérique au moins même au moins air moko malade épidémique na RDC au kingandi mon États-Unis membre gagné dans président moko boye 50 milliards de dollars ba so ba kisi au vaccin au ba coca au banane ba so ba kisi pour na vaccin vous comprenez nyonso wana eza badon bato gagner danger biso mbongo utaka deuxième monde utaka banque na biso na Miami ba esprit de bakena kozwa nsuma matériel parfum huile whisky pour la bouche opel sur ça la temple ba il faut que zula yo mbongo ta oza na Amérique wapi oza ba na Asie na Europe o bengi mettre kokoza na posa mbongo ba sina ba zula mbongo ba yeko tikela yo konzo za la nini ke yeba ko salisa ba bola bato passer bazo souffrir landa exemple on la biso au monde bato na biso batina badon bato basaba ONG mingi oyo bambongo ebeza bato gagner dangereux pour azosunga ba aveugle azosunga babana oyo bakufa baorpheline azosunga bango na mbongo gagner dangereux sans puya mutu pour na membre gagner dangereux azosunga bango ba merci wana ezopesa implice Satan zakate wana o aliaka bato Satan c'est ange de lumière soko landi lumière wande osu makambo totali na
1 Corinthiens 15, 19. Bah, le bien. Si c'est dans cette vie seulement nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bible qui n'a pas l'église, Jésus, nous faire pauvre. Pasteur qui m'a cambonaé, na sima combat Jésus, on a joué cambonaé, na carré dangereux. Alors là, ça va tout le temps. Mambo la moitié matinale. Alors ça se bat tamani pas tomber tamami tout comme Bible Jésus, d'accord, Jésus. J'aime des prières, fais des prières. Nous aurons ma cambotin. C'est ça la différence. Arsenal na bati mambo donc façon do mais mélange comme mettre ça là bas mambo là ti bien vendeni bien chemise banini bien vraiment donc bien mutuka hein mais na bi ke binu banganga buzala la bola ta ba bilo mo be manzambala et tout mais aussi par rapport comme bravo zo benganga banganga kala nga ça na magie blanc puis ça la c'est ça be gagner danger un non membre gagner danger ça na saleté face à notre propre face à ndoko kitoko il faut que mito kitoko atambula lango des fois ça ramena bien tu vois robe qui robe rouge robe pe c'était atambula non pas ça bolanda ba démonstration bo mona ke ndako pe propre non ça va démonstration il y a soin tout de 1 mètre ça la garder danger na ça va tout mingi otambolo ya ka gagner danger benga mettre koko mais ça plus 243 89 20 31 021 ils ont WhatsApp quand on plus 243 89 20 31 021 benga mettre koko na ko pesa yo makambo normal oti ko teka mututé na to la to singa loké toté o la tama ya kaona kingo o la ta gromets o yo po sala non o sera toujours propre pe riche pe o tama na mitu ko sera poser o to teka na mututé pour ça la ngonda bo solo to ko tanga livre esengi bo sana on do tanga na livre ngo e uta eza livre ni za livre non ils ont livre bon bible uta mutuka comment ne peut livrer ça et autant un livre normal autant livre au musa makambo normal livre tu vas payer mon mutanga je peux sur makambo poser makambo ne fongwa mi ba chance na kanga ka fongwa mi donc nion tous ont besoin tout aux on a gagné danger facilement c'est ça mon beaucoup mon bimesu ba porte-monnaie magique ba porte-monnaie pour nga peut ça soit porte-monnaie magique tu as vu église zébélé hein de bateau dans la science on appelle ça porte-monnaie du bonheur parce que magique aux magiciens te pour porte-monnaie magique donc on peut se porte-monnaie du bonheur pour porter au bonheur de quel sens biso c'est différent entre porte-monnaie magique ils ont ramsou de bon mina porte-monnaie magique fait la même chose mais porte-monnaie du bonheur ils ont plus au bonheur aux autres ngilanda pour petit calcul la porte-monnaie $5,000 par jour bon on boit 4,000 la banque 1,000 na sika pour la reine moi carburant moi unité moi madame fera coûter moi soit que moi $300 moi quand on a moi fera coûter avant que moi $200 mais les 4,000 côté na banque bon on peut bongiter 4,000 côté on a banque chaque jour on retourne dans côté acheter biso zo ka ba porte-monnaie magique quand ça la bilo mo boso $1,000,000 faut liango aussi ils sont le même jour ils sont différents na ça porte-monnaie magique là on a bien on peut porte-monnaie magique on peut ça porte-monnaie du bonheur et porter le bonheur chaque jour mon ebimaga et si les dépend pas na yo et bien parce que $1,000 alors bon 500 dans la banque 300 500 dans etikala na osala ba course na osala boy on le sait ko bima susu et porte-monnaie magique ça ba condition que moni o ndenge za mta simba ngo tmenga porte-monnaie na roboka ngo tu besoin la fortune ngo mta sindi nani garde corps na kinda joa porte-monnaie somme na ngamba gabat mtunzo ko simba ngo ils ont la condition te pas problème mon côté c'est ça après to kende vraiment to kende to chité na linga ba l'exhibition ba quelques extraits mettre ça la démonstration parce que moi ça longue mais ba bilo ngo ezaza nango déjà machine Arsenal c'est bon.
Donc, mon molandi ba vidéo ndenge to ti kotala ba démonstration ndenge maître asala maître. So pe na ba cercueil be sunde ni no ba cercueil kotambola nango ya onde makambo to ni. Eza matériel la musala. Tu comprends micro, eza matériel là. Grave cercueil. Bangisa ba tout cercueil bangisa. E bangisa ba. Kiti sangwa tawana bi. Te ope ba ba. Micro ta pour les gars le micro eza problème hein. En tout cas dans les filles, il y a un le micro. On n'y a pas de photo là, on écran, on a pour le micro. Et plus égal comme mon micro. Et plus même les AD, mais pas le micro parce bien pour on banque ça mabe. Il y a un tout bien l'équipe. Spécialité na yo ezali ngas. Spécialité na eza misala nyonso oyo masalaka. Do mutu alimbana. Oh isu de pote mayela mpesuki ki moi c'est nga kei. Mobile nga kei. Na sana mbongo ta posa mbongo. Na posa so mituka. Na sana posa boy. Boy. Benga mettre Coco le numéro on a plus 43 89 20 31 021 na Rosulu solution. Benga na WhatsApp na WhatsApp donc nyonso. Ça voilà. En tout cas moi to zo minute belé vraiment exacté to ba non question nga soki zaki base na yo to ba base na yo ezala wapi et tout base na yo na le. Base na za na mbeteng. So za na kid awa c'est peut-être on voyager. Tu peux être na za na musala moko awa c'est ça. Mais base na za mbetenge za na Congo central et centre côté na Kaltima. Ce pour le moment, peut-être pour notre temps en voyage, nous sommes en Belgique. Donc pour le moment, pour le moment, oui. Ah, maître, batebele balela. On a des bengi boya selo makamba million bongo alekisi babantu. Na luka kutu batu balela ba pas mettre Coco. Mingi balela fort na luka. Que luka mettre moko balela ça y a dépassé bon on a mon le côté réalité. Ben on mettre Coco mais on a plus de 53 89 20 31 021 89 20 31 021 plus 243 89 20 31 021. Attends, WhatsApp appel normal et roule 24 24. Oh, il y a un bon pas mettre mon boulot quand la solution est bien mettre de solution. Pourquoi tant exemple que dans sur pouvoir sur la poto ou dans salle ça ça qui d'abord sur base ba so comme so ni ba so ils ont un téléphone là. Sur le Luca. On a pour quelque temps, on a pour quelque temps quand bazongi na après. Absolument. Si on va nous qui se prend la ganga, si on a camion la cadena, pour l'instant former la cadena, si on est la cadena, donc comme ils ont beaucoup de points, on peut s'en battre non. Voilà on mutaroya. De la fin et puis bah dédicace numéro de téléphone.
dédicace tanga pesi maître Michel Mbote, maître Isidore Mbote, maître David Mbote, maître Isidore Mbote, mot de la fin dans les alliés. De haut tour, par exemple, maître Kokoy, numéro plus 243 89 20 31 021, plus 243 89 20 31 021. Au Benga na WhatsApp, tu as appel normal tu reçois là. Peut-être que journaliste a posé une question, on répond tranquillement. Dans ça pour la bino, merci beaucoup, c'est maître Kokoy. Malgré au boy non ba maître nyonso ba bi que non rayum to kangi masolo et un problème te. Nandi ma pe maître mo sana mo kilo. Mtolinga sana ete. Mtolinga parce que solfi sana bon là. Ta mingi ba kina teka bato. Mais pas maître quoi teka so mutaza poser. Soit mission poser. C'est ça. Que ba pasteur peut ba yake pas non. Belé. Après si pasteur ben mo déplacer ça. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Tant des amoukiers mettent, aussi vraiment tant la mettre. Mais jour les alliés, on doit vraiment tant et belé naïe. Vous s'abonner, vous continuez à s'abonner à la chaîne Abisso, ma référence télévision. Un grand merci à Eric Arsenal avec Natima Caméra. Binoto Bolingara, les labino tellement héros. On se revoit à la prochaine numéro. Merci. Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence, ma référence, ma référence TV. Référence ma référence il est ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Kenga malo fe kao ngoyao. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samteda we. Mbeti di tapeli poto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi babangi na munu, bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na oyo kaka lisapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika 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 bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika 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 yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gag. Ma référence TV, te okata ba ngolo mponje. Ma référence TV, te simi ba ngoma safa. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na éviter. Ma référence quand tu sois des produits d'information nyonso bagage nyonso ba théâtre nyonso ba film mo bimba na yo be émission ya mpake na ma référence TV.